UDPS viva alobite na exécuter beaucoup de kundi ya mboka oyo lobi ete kelasi il faut ezala ofele eza bote apesi biso gratuit de l'enseignement mais okoyoka bato ya mopanzi wana mokonzi ya mboka apesi gratuit de l'enseignement kaka bango bazokombattre yango pendant ke bagere 18 ans ya gestion batikala kopesa bakongolais kelasi ofele te bote UDPS viva toloba bosolo tobomba eloko moko te toloba bosolo aucun jour babeta lisolo oyo ezo dépendre na intérêt ya congolais nyonso babetaka intérêt privé na bango bazwi hôpital ya mama emo babomi yango batongi HJ a libéraliser assurance a créer société na ya sika risi ndeko Kabila asimi budget ya mboka oyo soki ya comprendre ete mokonzi ya mboka alingi asala malamu ya zolinga atire en bas et en plus to rappeler ndeko Kabila soki ya kokontinue na comportement wana biso nyonso bakombata tokosangana tokokende ntina kinga kati tokokanga ya désordre bote bote UDPS viva babo mpona bino soki ya continue tolobi bien tokosangana biso nyonso ine ntina kinga kati tokozwa moboko libangano tokokanga ye soki ya continue boye soki akanisi ete Congo faut ezonga na misère soki akanisi ete Congo faut ezonga na nsima tokosa charge na eza boye te UDPS viva alobi mwa tro sika tozobenga cordon officiel Armand Mayamba oyo lelo biso nyonso parlementaire debout tozokomisa ye double croissant pamba te aza premier coordonnateur oyo Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba de Rege Mémoire donc Etienne oyo ya papa akufa ye moto atika ye coordonnateur ya baparlementaire debout nyonso ya ville province de Kinshasa alobaki mikolo oyo il faut achauffer na baparlement debout alakisa de quoi aza capable yango omoni akitaki na matete awa. Et puis après rang awa pour la déclaration au tokopesa ye trône il y a des bonga porte-parole et puis coordonnateur national il y a parlementaire de Bounioso. Merci la pesi cordon message maloba. OK. Tobeti maboko makasi beta maboko makasi combattant. UDPS viva! Dans le bien, UDPS viva! Viva! Parlement de Boubandounou viva! Viva! Etienne Tshisekedi wa Mulumba, héros national, viva! Viva! Tshisekedi, héros national, chef de l'État, béton. Ok, merci, Mbote la biso. Dans le marathon, laquelle la tambour libération sur la barakri au Bokango. Sur le but, Keba. On l'a mis en maille Félix Azaliawa. Sur le but, Keba les sous-sous. On l'a mis en aïe à Solengisa. Ça dit Keba les sous-sous, on l'a mis en aïe à Sobangisa. UDPS, viva! Viva! Commandant l'Angobisco. Keba. Félix Azaliawa. Keba les sous-sous, à Solengisa. Keba les sous-sous, à Sobangisa. Que nombreux combattants. UDPS a vaincu, il gouverne ce pays avec Félix Tshisekedi wa Mulumba, Wakongo Nzoko. P52, Avimba, Mutuka Munene Kayiko, Congo, Bendele Yako, Ya Congo, Mabele Yako, Ya Congo, Tozali Bako, Ya Congolais, Tozali Bako, Ya Congolais, Oye Koya, Nalobi bien, Oye Koya, Oye Koya, Ok, merci beaucoup. Napesi mbote na bana nyonso ya matete otobenga ONU britannique mbote la bino nyonso tozala kati ya mabele mpona kosembola masolo ya mboka UDPS viva topesi merci mingi na double brassard oyo abenga le capitaine de l'équipe oyo invité biso totia makolo na biso na ntongo lelo kati esika oyo mpe koyebisa na bakombatan nyonso bana nyonso ya Congo bana matete nyonso omata okita UDPS etikali parti moko original topesi mbote na mokonzi ya mboka oyo tobengaka Mukwa Tombolo Fatime maboko mpona bete maboko makasi maboko mpona beton
Ah, Fatou Baton. Kopé Simbote, dans ma cadre soit parti. Kopé Simbote, dans ma combattant en général. Et puis Kopé Simbote, dans ma Congolais. Dans la Bible, les combattants, Mboka na biso ese kufa kakala. Mais, elongola Fatou Baton, aye kolongola Mboka na kata libulu, makambwesa. Likambo kamwa. Salaire ya basoda matakatema. Emati. Oh, balobi bien. Salaire ya basoda matakatema. Emati. Babakisi bango na mbongo na bango 80 000 fois ya ofe. Tokotna makambo tali enseignement. Makambo ya ba IN de la société ON. Ote bato bazanga matricule. Likambo wana abuo baya. Na sanza oyo batu nyonso baza matricule te bakosamba na ba kutema likundu toboya yango toyebisi te bandeko na tonga lelo bandeko nyonso basali complot ezala bato ya FCC ezala bato ya lamuka ezala bato ya assemble ezala badongola misu kuna bino na mayo Fachi abeta manda oyo manda oyo tokobeta yango nde bosengi bino bosangana bosala likita mais tokobeta bino kao debout topesi mwana mboka merci mingi alongoli complexe pa Paul Kagame. Paul Kagame azwi mbata ande akreki mobulu na kata ese ba M23 tiaka désordre arrivé à Fachi na kati ya commission ya Grand Lac wana makambo echangeaka te makambo echange lelo oyo Paul Kagame ekomi kotambola bisika nyonso bayokana na RDC Fachi atia na se Fachi ayebisi bango aussi longtemps qu'azali chef de l'État na SDP eza te na kotikala kolembacha jamais Paul Kagame ayebake Congo ezali bakongolais Rwanda ezali barwandais lelo économie rwandais na mayo bandeko sur le plan international Fachi a démontré la monde entier aza capable mais likambo totikala kaka moko awa bandeko nyonso batravaille na Fachi eza gouvernement FCC cash eza gouvernement bawario awa na kati baministre wana la plupart bato bakabili balingi évolution ya Fachi beton te mboka ekende liboso te yango mo tozali kobunda mbalo na kati ya assemblée topesa mokonzi ya mboka majorité par les parlementaires po ete aza na capacité ya kobimisa gouvernement na ye moko po ete tovote baloi pour l'intérêt ya peuple congolais toyebisi meme ndeko ozokamba biso premier ministre wana bosenga vraiment tomona visibilité ya misala oyoki ministre économie batiaki libanda sikoyo ekomi likambo nini yo ministre osala bien te motion batio libanda biso bacombattant baparlementaire debout lisu likola lisu tokolandela makambo nyonso yango toyebisi boye congolais kanga mutema pasa 18 ans ekosila mokolo moko te pesa Fachi beton temps changement osama monene mais bato baza koyeba te faute ya communication oyo ya chef de l'État yango biso tozwi relève ya kopesa communication misala nyonso Fachi batali kosala po ete na suka ya manda na ye peuple congolais asepela likambo ya 145 territoire wana nde masolo esika efandi mokonzi azwi mokano ya kodevelope territoire moko na moko oyoki kabila ntangoki lokola awangi Martin Fayulu aza asilaka ala bapongi ya nde Fayulu abebisi politiki na ye na motema mabe Adolphe Musutu basanganaka te basanganye Fayulu basangani Musutu na Kanambe bakomi famille moko ote ye aza dirige na étranger lelo oyo
Martin Fayulu na Musitu na Kabila bakomela comment moko tobakisi Moïse Katumbi yango topesi merci na Charman Jean-Pierre Mbemba mwana monga abite mboka eza bakongolais tokoteka mboka te toboyi lisolo ya balkanisation toboyi lisolo ete mboka na biso ekabona biteni na biteni Fachi Beto alobi ye na pouvoir Congo ça sera un et indivisible. Donc pour le Congo Fachi alobi ache mutu bakata biso pe ba congolais tolobi boye pour le pouvoir à Fachi Beto oye koya on va bien te oye koya kaba Félix Azaliawa Kabali Soussou Kabali Soussou des non bons combattants. Il doit être vaincu, il gouverne pour pouvoir se dire avec Fachi Beto. Il y a un autre message à toi, donc on passe un message, la présidente n'y soit de presse. Quand on a ciment, il y a cordon, il y a barman, on a dit coordonnateur, il y a vérité, pour amener il doit être la carte de Bosso. Bossolo Toboy qui chalelo. Toboy batuba ke na maloba chalelo, ya okumisa mutandenge Yamabe. Tous nous intérêt au peuple congolais et puis intérêt à battre ce bout combat idée. Toboy idopes et fingama. Toboy batuba la chef de l'État. Tolingi toi comprendre chef de l'État, d'abord œuvre na union. Fachi Beto. Yango to biboy. Bisika simbité mokonzi awa e simbate po azalito. Dokimune. Fachi Beto a travers le dokimine. Yango to biboy. Comment on a dénoncé Bamiyibi Akraba, Bakuna Akraba, Bato Nyonso, entouré chef de l'État, Bato Nyonso, Bazo pour ma partie président. Il doit passer viva. Pour les temps, tout le bâti. Il doit passer viva. On a banounou, longo n'a pas la bino. Lisu Nikolali Yambaloyo tokopesa atakate Yambaloyo tokopesa ndela na mutute Yambaloyo biso moko bakombata tokokenga la pouvoir Fachi Beto. Fachi Beto dans la bonne volonté ya Yidemboka mais batu o bazana ye mitema bando Kanambe azolingo changer te Fayulu azolingo changer te. Si comme un policier, aussi mis béton, aussi mis béton, c'est pas policier. Fachi Bakisi, policier à Likili, 80 000 francs en derrière. Ah, désolé, awa, makambu, et donc, mouke. Pour la ville de Kinshasa, toko senga, na babukumestre nyonso. Basa la musala, balongo la bosoto, babukumestre. Pas respecter vision à chef de l'État. Il doit penser viva. Maman ni mande kona biso ba wewa. Depuis ba songi mo kontamboka. Bazo futa taxe na bango malamu. Kole quand même mitu kamine. Bazo kota mbonge bena kesi ya l'État. Tobete bana sowe mabobeta na bakasi kota. Il doit penser viva. Les loyo changement na mboka comme na Fachi Beto. Tangu tolo makambo ya kodénoncer mabe pamba te sentiment te même na kata gouvernement ba wario miyibi ba ba sa ebe mais baba tami na kombo ya Fachi Beto il faut ko tanga ba kombo na ba miyibi minene à l'époque la mère Mende Kala on allait qui charger mais c'est à kati ba chaîne ebe Fachi Beto a pesi libéralité ba presse atiki mutu nyonso afinga aloba wali alingi démocratie tolukaki yango sala marche nango lingi revendiquer ba droit na yo mais ezala ya solo soki ya lokuta tokotelemela yo tolobi élection ezali ekomi dialogue yoka somo yoka koseka Fachi Beto alobi na boyi bosalanga dictateur il doit penser viva na boyi kokende na partage ya pouvoir Fachi Beto alobi awa na 2023 omatokita élection ezali yo kangaka
ote nga ata majorité na changa o ngai kuna na pangi na beto kuna à côté à Bouala ngande ba votera ngande mais qui m'élection pourquoi ba ken négociation na Nairobi ba ke ko senga Fachi Beton ba yo ka ba partager pouvoir Fachi habiter papa ngai je respecter vouloir na biso yi de pesa papa na nga tika kingai avec na nga ba dialogue te ikambo démocratie pour respecter délai à mandat la nga dali 5 ans après 5 ans laquelle retraite ceux qui peuvent ligner pour présenter un mandat le président il m'a dit quand vous partage le pouvoir ah bon partage le pouvoir c'est nini balingi batoka mbongo loko baza bambongo za élection te batoka mbongo ba combattre Fachi na kati ya gouvernement pour se appeler partage le pouvoir pas bien ministre des finances on comment financer de l'état mbongo bibaté pour intérêt congolais le ministre de la défense aucun secrétaire partout Rabel Zengi alors que Fachi Beton fait cher Fachi Beton à quel état de siège les lois va fouiller dans le foutama va fouiller état de siège et mon ami depuis état de siège de côte na est Paul Kagame allez ander alors bien allez ander you dois pas servir à combattant les lois économie Rwanda attaquer les premiers producteurs na carte Afrique il y a coltan mais pas naé à part Ngombe Nandunda et l'homme c'est ça et ça dit complicité à Kabila na Paul Kagame si Paul Kagame a comme constat là-bas mitou kalamba kanaye constat ba téléphone na matière bakor ba congolais quand nous faisons le but état de siège oh ekoya et avant hier il faut négocier ce qu'on négocie on va dans l'accord si quoi tu comme contacter un des ma coupe armée union sowana et koufi ma codéco pas comme qu'on en négociation pas contre la carte il y a armée congolais phare d'essai l'orema béton armé béton dédié il doit passer vivant Paul Kagame a remarqué mboka comme économie connaissée mon na bango emati dollar emati nzale koti Kagame et pas Sassou avant chaque na Belgique à la France Fachi abisi bango Congo eza bako Congolais mutunyo salingi aya na Congo il faut aleka na gouvernement congolais makambo kota ana ndeso de abo oyo meki to betela matusa Rwanda boka muke mais etekamaki na GIA na mutu moko étranger na kata Congo sikoyo congolais mwana muluba ye mwana tatu aye mwana kolomboka mukoto alobi te ngai papa na ngai abotanga na sinyasi alimete boka na bango kabeyaka mwa soko ndikise biso epa kokomisa eza nakotrahir congolais te lelo Rwanda kao Uganda ye banégocie na RDC bakomi contracté ba FDLR contracté ba MP3 contracté ba Codeco siko ba comprendre que c'est Kagame qui était derrière tout ça alors Uganda na RDC bayokani babi photo beta mutu ande dans moni Paul Kagame akata cop na bango bakabile kosimba tant que choix sur le plan international côté bakomi koluka négociation aller au dialogue nous voulons le dialogue nana le dialogue merna dialogue exact il doit se vivre dialogue à 3 personnes un dialogue alors bien monté nous allons aux élections on doit choisir le chef de l'État il n'y a pas question de partage de pouvoir c'est escroquer la population congolaise donc intérêt na bino mabumu efimba mais peuple congolais alela nzala mokonza mboka alobi budget nyonso ya l'état ekokende pour l'intérêt ya peuple congolais UDPS viva combattant Parlement debout viva État secrétaire de la Moulumba héros national viva UDPS viva soko boyi kende pe na Congo Brazzaville yako pe Congo
soki omona ekoki te soit javel tya la mai meloda okele ife UDPS viva apart Fachi Beton moto okumisa mboka aza te tosengi Fayulu basangana babisa kainda moko bacha face na Tshisekedi totala parce que te on tale koti mais tale koti tale se kotaka kala bato nyonso bakomprendre ke Tshisekedi aza besoin mboka kende mais bakala eleki yango lobi te ya mbala oyo il faut élection naluka majorité ya ngai moko badepute bakozala wana bazala badepute ya UDPS badepute ya changement enfin ke tolobi lipe manda lelo ekomi na $1 lipe ekiti na $1 lipe ekoti na 2 francs ekomi na 2 francs po vote article oyo biso fele parce que mboka oyo ezangi mbongo te UDPS viva toyei koconfirme koreaffirme leadership ya président na biso wazali moko ya président bamuluka te sika oyo alors tokotika message na badoyen bakomata awa lokola basage mpo na déclaration oyo tobenga nanu oyo tobenga panza makita donc tobenga na président Didier Mata c'est la moke po toyebisa affaire na poya après kaleta Mata. Bon, eza journée à biso lelo bazo oyo tokokolisa yango awa eza baprésident vérité ese tobomba likambo ifo toloba nyonso topanza te eza na kri moko tobetaka tozosenga na bandeko tu baza mosika baya yakozwa biloko yolingaka yaka kolia deja otokenda na bainformation na biso UDPS viva bomba bavotokenda na makambo ezoleka na biso na kati ya parti tozokenda na bainformation oyo ya mboka elongo ya liboso yo lobaki ke Fati na 2023 tokokenda na baélection te mais Fati alobi olinga te 2023 élection ezali soki olingi te sala mokili na mais toyebisi député na biso Fayulu boye yo okosaki peuple congolais ke non Félix asangani nando sikoyo nde nazosanga nando Félix toyo député Fayulu tika loku okosi peuple ke non ozalaki président eli les mêmes député Fayulu akomolukela biso tokende na consensus kindoki te toyebisaki yo otumboli mwana kondo yeba mpe yo kosuka me mpona koloba bien tozoyebisa siko monsieur Fayulu ndenge Jean-Pierre Mbemba alobi si longtemps moi suis congolais nakoki kotrahi Congo alobaki boye tala ndenge bazokosi bomba bajournaliste na biso bazosala so chef de l'état alobi pour le moment ndenge biso tozali awa tokoki kobosana eloko mosusu te mpo tolanda lwa ya Kongo bango balobi oyo te lwa wana ezali mabe Félix alobi nani moto asalaki yango ifo tolanda lwa wana ezali nini oyo moni député Fayulu bakongosangana na Kabila na Moïse pourquoi balingi kaka lwa oyo ozali député provincial ozali gouverneur etikala kaka bo tandis Sembos alobi famille moko yo vingaka Fati yo yebi Fati te mais Fati alobi ndenge nazwi pouvoir awa ngai fo sikoyo natia mboka oyo na ngai eza boleife mais bango balobi soki tolobi kaka non na pose candidature na position moko soki na échoué na kozala wa yango wana bazokosa yo non bima na balabala po balingo changer loi non luvunu na ba tandis que chef de l'état lobby soit zala ministre soit zala mandataire soit zala député soit zala gouverneur boye te mais bakongolais komi balingi tozwa neti famille moko oyo biso tu toyebi eza na bafamille ebele bochap na kati assemblée wana bazali 4 personnes ese bolingi yango ozwi molien ye na mwasi na bana na ye nyonso donc mboka ya Kongo ezalaka ya
notre doyen boss alobi oh nzokande loi ya Kabila ezalaki famille moko géré na yo Congo et que ça le loko c'est pour cela monaki ndeko na biso laissé alobi nini alobi parlement wana sur 500 personnes ezalaka 200 personnes dans les 300 personnes eza famille moko yango wana bomba eloko nazoyebisa yo peuple congolais ozofinga fati pa akoyebisa yo lisusu boye lelo krizo bakomi ovanda boye fati abebisi mboka oloba boye fati abebisi mboka me fati alobi na bango boye nakokipe lisusu mutu me eloko nazoyebisa bino diplomatie na nga ekomi ngai moko fati azobunda seul contre tous même ikutu na biso na IDPS mutu azoyede azali ese tobomba surtout yo oza na pasi ekesila ozokosa bato soki osangisi bato mpo azwa $5 un combattant mpo obenga ye il faut pesa yeka $5 osuki na biloko wana na révolution toboya toyebisi yo boye na bambongo na yo pesa bato ozokosa mais nous les doyens bato baza na ide ya fati tokolanda yo lisusu tozozela yo kaka okende biso mpe totika na biso na pe tokolanda yo te atobengi biso tokoya yaloba te lelo IDPS azokoka ta koadere bato te likolo na azobomo sikoyo yo IDPS ezalaki mutu ye moko azokoya na adhesion eza boye te lelo batutu bakimi na bango siko ozokosa foti mpo na nini me yebaka ke pacte eza ya biso nyo tokoboya mpe IDPS te mpo tolingaki yango mpo na yo IDPS viva eza boye te kombo na ngai esi eyebana mpanza te nakobondela na ngai yo nakoya mpe mpa na yo mosalanga libela nobela fotime ebeta maboko ndeko na ngai osangisi mwa baprésident oyo baza na babasi te bayebi mpe koloba me nakoyebiso tala diplomatie foti tala lelo foti ndenge azwi Kagame na mabo oyo lelo bakongolais balinga te le meilleur communicateur baza oyo baza na IDPS tala ndenge busoba ya Kagame mo foti alobi non ngai po nazwa Kagame qu'est-ce que moi je dois faire il faut pena kota na liasi na bango fati pa diembeli ti na liasi na bango aye kosangisa bango tu ba président Afrique australe azwi ba Museveni azwi bata Burundi azwi bata Kenya azwi bango tous les chers présidents na Rwanda na Kagame na bakadeko bino nyonso bosala nini mais yoka maloba yo fingaka mpasi l'autre président comme aza fils de pays ngana Fatima Kilamo moko alobeli bango clairement etant que boye awa boye kolanda maloba oyo ngana kolo Kabila esalobango Kabila koloba devant Museveni Kabila koloba devant Kagame mais notre président alobi awa eza dossier ya mboka na à partir d'aujourd'hui namoni bino qu'est-ce que vous voulez oyo mosusu yango banga nalingi boye alobi net pake soki olingi eloko oyo olingi kende nango na mbaka na mais awa na Congo banda na ati na 7 c'est moi qui est le chef de l'État comme c'est moi le chef de l'État nalobi à partir d'aujourd'hui viens nanga Museveni à partir d'aujourd'hui oyo nyonso akosala désordre na kati ya mabele nanga tobombarde bakadekole bayoki bongo na barepe na baFV3 tula mwisi yaza ayebisi bango lisusu oyo napesi bino premier avertissement deuxième avertissement tokutana po tofinalize makambo nyonso le bazongi babengani na Kagame alobi biliaki nga biko oyo basoki bino bokesu pour deuxième fois oyebaka ke soki bozwi bosigné ngai mpe na sa
yango wana omoni rendez-vous ya deuxième fois baye na bango me faca lobi boya te nalobi yango devant nzambe na devant bademo ke mutu tu akosala opération na est kombo na ye bomba esengo te sengo te me yoka bajournaliste na yo ya lokuta bakomi kokosa faca ezolinga change baloi kali lo faca ezolinga change loi oyo yo lingi batikela yo ovote na provincial ovote na national obimi gouverneur en plus ya bakosa neti député na biso fayulu lokuta etonda ye kindoki ese fayulu na bwala ye aza na famille yo oyebi tata na ye oyebi mama na ye ndoki monene me soki oyebaka te fayulu azali nde fue yaka bafoafrikain bino opoza ya lokuta idps alobaka ve bato oyo baza na kati ya idps baza nde seso bakombatant oyo ya solo baza mpe nakoya biso badepute ya solo metala oyo nyonso abazali awa bazwi libabe lelo oyo ozoganga biloko emati me tokobomba eloko moko biloko oyo soki emati ezali mesekana se mesekabi omonaka balibane oyo na bende na bapakistano to baza batravaille ya mesekabi efaca lobi natikeli bino nano premier manda na nga nyonso ya buso bakuti nakosala eloko te me deuxième manda olingolinga te soki osepeli te kendena 2023 ndenge manuel abimi ndenge mpe faca kosala deuxième manda idepesi viva nakata to na continue esala elengi toyebisi yo boye yo bandi badesordre awa bozotambola problème ya opposition ezali idepesi viva problème ya opposition ezali neti lelo bakokosa yo mwana ya moto bakokosa yo tokende kuna moyena $5 nzoka nde mokonzi oyo oza nde lelo mokonzi wana alingi ke un jour ata yo nanga te me bana na biso baprofite eza boye te me yo komi na busoba mpo na $10 mpo na $20 olobi te nayoki président Fati alingo prolonge élection ezala na 2023 lubundu na bao batia lobi ya bapapa komi yo ozolobaka nga ezosimba te crise ye makasi sikoyo dialogue ya nini yo sikoyo olingi dialogue pwana merci cordo ayebisi nga na kata mpo na bandeko mosusu bazali merci tositwa napesi mpe président na ngai sedu merci mpo na organisation oyo chaque jour tiela biso base oyo toya kofongola ngo te donc mpe nyonso alingi aya akobanda oyani mpe ntongo kozwa na président sardu azaki initiative akobanda parlement lelo chaque lundi ntongo nayebisaki aya na bato nyonso oyo alingi nayambi bango nayambi bino mpe nyonso idepese viva nakozala mwa bref mais nakotanisaka ya deux piliers ya chef de l'état sur le plan diplomatique et sur le plan infrastructure. Sur le plan diplomatique natalisi kaka chef de l'état après babaye na ye diplomatique oyo asali après babaye diplomatique apport oyo ememi eza ke lelo baprojet ebele ye aéroport ya kolwezi eza construit na fond propre na biso na baaide mosusu extérieure aéroport ya lualaba ezotongama aéroport ya équateur ele ezotongama même foire internationale de Kinshasa bozomona na monde ya maquette nango kala mingi te baconstitution nango ebanda grâce ya chef de l'état idps viva eza chef de l'état maboko. Sur le plan diplomatique chef de l'état bakor nyonso oyo asigné ezalaki bakor non seulement po oyema bénéfice mpo na mboka na biso eza mpe po expose baennemi na biso idps viva kagame toexpose à travers bakor oyo chef de l'état asignaki kokota na chef de l'état na communauté économique ya bapays ya Afrique de l'Est ezalaki nde po expose kagame abe te kao debout pamba te na kati ya kor wana bazo bapays nyonso oyo azali ami na pays mosusu esengeli te amenace moninga na ye idps viva lokola Kagame aki est loin à condamner ma menace d'ailleurs parce que tu avais tiré KO à travers bail diplomatique. Si en Angleterre les lots, bail vice même premier ministre na bango Boris Johnson
soki baréfugie na yo wana otindi bango na RDC yo nde tokolongola na parlement UDPS viva yo na Angleterre batelemeli Kagame azo baréfugie bango bauti na Angleterre baya na bango na Rwanda pamba te na Rwanda espace ezali te donc akolinga so baya na bango na Rwanda akoatake lisusu RDC poto na négociation UDPS viva plein ya Kagame ezali kaka Congo. Mais Lelo, chef de l'État exposé Kagame, a tali le monde entier que Lelo menace les choses à la pour la première fois. Chef de l'État RDC a gagné M23 Libanda, il est bien viva. Fatibé, Fatibé, Fatibé chef de l'État. Oui, Fatibé les bras. Ça fait ça à quoi? EBCO, pour la première fois, on a chef de l'État congolais, elle s'est M23 puis la salle. Même Kabila, quoi qu'on s'en côté. Mais les lois à travers chef de l'État, RDC, ils ont grand retour sur le plan international. Les lois à travers chef de l'État, Fatih Béton, on y on va non, la pays n'y a pas quoi que ça en RDC. On est là sur le plan diplomatique, sur le plan infrastructure. Au bilo Kouya, après l'économie à Congo, il va des Sengel Banzela et Sala. Les lois au monde, il va amorcer déjà projet à port à banana. Et là, sont quel loufou. Pour moi, un nouveau péage à Sikao, va sali. On a nos salatés, on a basate n'importe à Kabila. On a le péage à Sikesali. Les lots amorcé le projet à Port-Outrail pour relier Kinshasa à Brazzaville. Il est bien viva. Quand on aussi ça m'a camoana, il a connu ce qu'on va accoster dans port à nous pour prendre des bananes et quand on les canadiens là loufou directement et qui est Brazza, soit Brazzaville et côté du Lomba Moko. Et quand ils ont même pas port, ils ont un point noir, tout port en Angola. Port à nous pour prendre des bananes, on a les plus grands ports d'Afrique centrale. Il est bien viva. Viva. Yango Ozomo, le chef de l'État, a influencé même construction Banzela, au Banzela et Koufa. Sauf qu'il y a un Sambour Banzela et Koufa, l'aéroport est athée. Le chef de l'État a amorcé les travaux. Équateur, les lots, Banzela et Koufa, le chef de l'État a amorcé en haut. Pour la cause de la moi, mon poussé, Bandegomoussouba, les gars, merci qui on a eu des personnes vivants. Merci. UDPS viva. UDPS viva. VR par les membres d'Aratongo, chaque président, on a dit que le président va jouer on s'est présenté comme on a eu au Parlement objectif pour le Rwanda. Président Tchitchoué, président Tchitchoué. UDPS viva. 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 Fatibé. Fatibé. Kabila Kaya. Kayasa. Fayou le Broua. Ouete. UDPS viva. Oyo leader ya Tchangu, président parlement debout, gardien de la paix à marché à liberté, entrée principale Soko Lingo Kota à marché à liberté base nangai. Mais minute ma pesinga muke na lingana lobatam de information au Etalimboka Congo. UDPS viva. UDPS viva. Koloba Kiboye. Mokonzi ya mboka atango alobaki ke mboka ekufa kala Congolais oyo azanga mayele te oyo bamalmene epama te Fayulu na Kabila alobaki président akoki koloba boye te bomba tozonga mwa nsima ifale boyeba ke onatra oyo ezalaki ya leta. Est-ce que Banaï Kosala les sous Moussala? Arenya nani? Papa Rosso Tozala qui la yango. Est-ce que Zalaki les sous à l'État? La Kabila n'a pas mis naé. Oh, il est allé passer pour le Congo. Batu Babandaki Kosala yango famille à Joseph Kabila. Oh, diminué, il y a Congo. Babantu oyo babandaki kochapote yango famille ya Joseph Kabila. Mais Fatih Béton a récupéré yango. Bon. UDPS viva. Et ça m'a fait? Azolo balangala kante me biloko eza kotoka. UDPS viva. Batu oyo bazali koboma mboka liboso boyeba ke eza biso moko bako. Ya liboso. L'État n'a pu faire le transport commun est à 500 francs. Mais au commun, le transport est tellement recevoir à Belé 1500. Yo Congolais, aux eaux et les lopéciers 1500. Après le bureau, yo ceux qui ont voulu qu'on paye 1500. Quoi que vous changez d'engrais. Il ne peut se vivre.
Il fallait toye bandenge nini ya kosala mpona tosunga mokonzi ya mboka mpona intere ya peuple congolais. Yango wana nakebisi lisusu lisanga ya bonganga. Lisanga ya bondoki nalobi ke bana. Parce que awa tozoloba lelo parti politique ya papa Moso balobi ke semaine oyo mobimba bakotika espace ya palais du peuple oyo nyonso bakolia na ndenge ya mabe mpona koderange institution ya mboka. Parti politique ya Moso bakokutana na parce que toyebi ke bango bazali koluka dialogue ekosalema. Soki bolingi kokima élection boyebisa bapeuple ke tokimi ele. Nga nalobaka boye 2023 candidat oyo toza na ye moko Facibe soki olingi te $100,000 na yo ekende yo na ofele kende na plateau de bateke lona masango na nguba sino pa okolela mwande. IDPS viva. Chers collègues, nous ne partageons pas les mêmes vies. Il nous a dit de sortir dans la prison de tous les anciens collectifs. On a pris acte. Comme on a pris acte, parce qu'on était ensemble avec lui. On s'est réunissait quelque part, parce que nous, on s'était déjà décidé de créer un mouvement de réformateurs que nous appelons Union pour la force, les révolutionnaires. Comme nous avons pris acte, nous avons décidé de cheminer ensemble avec les premiers coordonnateurs. Parce que dans la vie, il y a l'original et la photocopie. Tous ceux qui se sont succédés, c'était des photocopies. Nous avons jugé bon de récupérer l'original qu'on avait nommé par lui-même, notre mentor, le fondateur du mouvement de parlement debout, Etienne Tshisekedi Wamulumba. À la personne de Armand Mayamba, Mwana Mungala Solo, celui qui était comme notre porte-parole. Mais comme nous avons vu que les mêmes messieurs que nous appelons Ibenge, il a plusieurs systèmes de jeu, il a appliqué 4-4-2. Comme il a appliqué 4-4-2, nous avons jugé bon d'appliquer, de prendre des meilleurs arrières de vitesse. Comme il a appliqué 4-4-2, c'est-à-dire quoi? Il nous a dit de sortir dans la prison des collectifs. Lui-même commence à appeler les gens, il lui donne quelque chose, aller créer un collectif. Ah, monsieur, tu veux jouer avec nous? Nous avons décidé à dater de ce jour de nommer officiellement celui qui était comme porte-parole, comme coordonnateur de tous les parlementaires debout de l'IDPS Marc Tshisekedi. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez applaudir pour notre coordonnateur. Son nom, c'est Armand Mayamba. Celui qui était le premier coordonnateur, il devient aujourd'hui le coordonnateur officiel de tous les parlementaires debout de l'IDPS Marc Tshisekedi. Celui qui peut engager les parlements debout vis-à-vis de nos autorités officielles. Quand je dis les autorités officielles, c'est les ministres et les députés. Il n'y a qu'une seule personne que nous avons donné le mandat à la personne de Armand Mayamba. Applaudissez pour notre coordonnateur officiel, il est devenu double brassard. Urgent. Bisso, président du Parlement debout. Il y a ville, province de Kinshasa. Les lots ont décidé, tout le bien était premier coordonnateur na Kombo ya M. Armand Mayamba. Premier coordonnateur na Kombo ya M. Armand Mayamba. Bisso, to lingité à la porte-parole. Tout commissaire double bras. Tout commissaire double bras. Aza porte-parole, Aza cordon, il y a tous les collectifs, il y a RDC Mobimba. IDPS Viva. Tout le but désormais à partir à l'élo. Moto a représenté Bisso dans le ministère, Moto a représenté Bisso pas chef de l'État, Moto a représenté Bisso pas Kambia parti, comme on a Armand Maya. Tu mettez les maboko, Merci. Awa muge tuba na ndinga mpi ya bwala. Yoge pidina ve. Pourquoi muge tuba pidina parce que pourquoi bete soutenir Cordon Mayamba? Awa na kata révolution bete landa géopolitique. Bene mona bandinga nyo. Awa bangala bokele, batabandundu bokele,
baluba bokele baswahili mpi boke à partir d'aujourd'hui bete songa na ba bureau nyonso kana beme mona cordon mayamba ve benu yamba diaka mutu vert yore pidi na vert pourquoi parce que tous les coordinateurs ina betu tula betu mekula bonyo surtout nge muyibi ya nene mutatanga zina na ngeve menge mosingeza kukwendaji ya gave na babiro ya bamini parce que pourquoi betu mekula ben association ya bavoleur nyonso betu mekula c'est pour cela betu soutenir notre premier cordon yai papa na betu le Finks Tshisekedi kutula maboko sina nandi Armand Maya yoi na betu ko baka diaka pouvoir betu me futula yo na maboko na ya est ben mesola yo ebu na nge kana me mona nge na ntola ya ba ministre zaba inde mutabenga nge muyi mesuka awa ngeta mona nge UDPS viva UDPS viva hapa leo tunakuya hapa njoo ya kupresente coordinateur wetu wa kwanza ule banatuachia kwa papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Le premier coordinateur jina yake ni Armand Mayamba. Hapa tuko nasema na bakadre na betu bote ibu ya parti njoo ba ministre ba député na ba burgomestre keno tuku paka na mtu moya hata kuongeza kuankaje collectif ya ba parlementaire de Bunjo jina yake Armand Mayamba. Kama unaona mtu mwingine anakuya ku biro yako njoo kusema kena huku kordo ubeba numero yetu njoo kuita coordinateur moya uye huku special, c'est-à-dire uko international ni kordo Armand Mayamba. Après déclaration yote tutakupatia numero njoo unayua kena numero ya coordinateur ba parlementaire debout ya Republique mujima njoo jina yake kordo Armand Mayamba. Kama tunaona mtu mwingine sa tunayua batu ya mingi buna tembea na jina ba parlementaire debout kuanza paka shuku ya leo tunabafukisha bote yinji ya parti ya collectif ya ba parlementaire de tunasema coordinateur huko paka moya jina yake Armand Mayamba. Merci beaucoup. PS viva. Place en Boucaton. Parlementaire, dit nous représentant ou tout dinenda ou moins Armand Mayamba. Et où vous kala porte-parole ou vous bali sangalon sous loi ba parlementaire debout basungula. Lelu wakumu na muji mumimpa uji ukwata to kwamba se muji tukuja lelu tumubanjisha bu double brassard alors coordonnateur wa ba parlementaire debout. Ye kujini chabwa ko engagé sur tous les plans, ni mon ministère, ni mon présidence. Armand Mayamba, ouais. Merci.